Toujours breaking news, spécial breaking news, et ça grave avec Proverbe 30 en direct à mon galema. Ce mot est petit, c'est que ça grave. Balobi le 19 lundi, na 10h, Kinshasa et Kobukana, tout indique à la tata, ba maman bana, na parler du peuple, pour aller Buka parler du peuple, baka Ngabso Kabila. Alors, na komisi Nzambe, pour komisi na Elembo. Nzambe amalamu, na komi Elembo. Chaîne nyonso ya télévision, pour etala mafuba tanga kombo nanga, kombo ya mwasi nanga ya bana nanga, merci Nzambe, Nzambe azo Elembo. Soki Nzambe atindi mosali na ye, a dénoncé ma beza na kati ya mboka, soki yo telemeli yango, ozwa problème, ozwa sentence. Na 2 Samuel 12, obanda na 1 na 12, David azali prophète mokonzi ya mboka, ake kozwa mwasi ya bato. Batsheba, abomi iri, kanda Nzambe ekitaki atindi Nathan prophète, akende kokweyisela David. Abiloko obomi mobali, obimi na mwasi, yo otie epée na ndako na yo. Mwasi na yo pe bakobima ye na biso ya bato. Alors tant le proverbe azo dénoncer, afingaka motu te alobaka vérité, malgré bakabale, malgré nyonso, mais ayaka mpona kofongola peuple congolais. Alors Nzambe atindi ngai parce que gouvernement ya Congo eza na bapasteur ozo travailler na na TV oyo Ebola TV. Alors epesi mokolo TV mbongo bienvenue Mars oyo azali président ya basali nyonso tout d'entente bazali bazala mpona kokenda likolo. Ezali bienvenue, ezali soupu, ezali bobanza oyo tobenga matirin, ezali docteur Paul, ezali l'escroc ya ngoma oyo alobi aza président communauté, moto ya Nzambe ekitela bino lekele pum bandani lelo bonye bango na communauté oyo ke proverbe 30 aza Nzambe, moto na Nzambe pe epe ya Nzambe ekitela bandako na bino. Parce que ngai nazolega na TV mpona kosala batente te, nazosala d'aventure te, mais nazobunda mpe na mboka nanga. Comment se fait-il na ngonga oyo Congo bato bazo se préparer pour faire la révolution? Bino bozwi TV, botie matirin, na maître Bayina azali ennemi na nga te, Bayina toza na problème na ye te, Bayina abengi ngai, ayisi ngai pasta nazo kofuta courant te, nazo kofuta mai te, nazomela Bayina wana na kosa bango toza na problème oyo bapesanga 1000 livres. Nana Bayina toza na problème te, nafingi mwasi ne place nini nafingi wa. Ye moto aleki na TV abandi kofinga ngai na ekanga. Soki tende botuna Edo Makanda, ayebi, Edo Makanda ayebi masolo. Nana Bayina toza na problème te, aga pirnga. Na limisi ye na bavanti nous sozo sala, mais comme ko sopaye, parce que français azo ba bien te, et azo ko exagérer trop. Soki bendi 1000 livres na sima kombo pire mutu na yo, vanda bien. Okomo sopana na kolia na bilo za natina. Nana Bayina toza na problème te, soki tende alobaka wa Manchester, botuna wa kolonili, babetaka mutu na TVT, na uti Londres toyito sa réunion na ikanga, pe na émission expliquer mambo nyonso. Bayina aza target na ngate, Bayina bafuti ye mbongo na occupé te na limbisi ye parce que akochanger ne kan calamité. Alors alakisi pe ki aza combattant corrompu. Et puis combattant nyonso ya France na Belgique na États-Unis baasima nanga, balobi soki continuer bakokita na Angleterre mpo bomona monene ya proverbe. D'ailleurs maître Obilon na Belgique pe na France alingaka ye ayebisi ye koya na yo te parce que eloko eza te. Parce que Bayina toza na problème na ye te, azoki asala kombo na nsima nanga, abenga mwa mbongo ayebisa. Donc bapasteur wana bazwi ndongo ya gouvernement. La preuve soki baza bakolabo te. Na ngongo oyo toza na makambo ya minene na Congo bafuba bino. Comment bakozwa ya TV na bango balobetela bino masolo ya distraction. C'est-à-dire banomi distraction na communauté yango wana nakali moto na Nzambe ekita likolo ya atalaku pe likolo ya motu nyonso tu kulu na tu akoti na likambo oyo pe ngoma yo lokola oza escroc bomeli mari commune 6000 communauté akoyeba ndenge nini botoakaka ndenge boliba mpe mbongo wana kosongo. Donc toleki yango otimoli proverbe eza lokola otie Nzambe mosapi na miso. Donc pour somme 35 ezosala malamu. Et c'est le débat.
punda soko zobeta ye film otindika eke liboso ngana lokola punda na ntango bozoleka na tv bozokosa bozofinga bozotindika na bazala su très célèbre merci mingi na mosala bozosala. Alors breaking news masolo ekangi mboka masolo ya danse ebomi ba tv bato baoleka na tv bazokana te masolo ezokana na breaking news eza mawa tro topesi esengo ya kozongisa bato na bandako balandaka masolo na internet mpoma bagrand star epuis balobaka estar te balina balobaka star balobaka na approche balobaka te na approche bango epuis makambo tozoyoka na tv eza lokuta eza bongo te puisque batemoin bazali dossier Marie Pauline 6000 pounds na ye ekozonga parce que bino bokutaki koyiba mwana mwasi wana mbongo lelo nga nazobunda mpo azwa mbongo wana boza équipe ya moke naza na niveau na bino te na répondre bino te très très moke sans idéologie toona problème monene na ngonga oyo révolution soki kosala na Congo bato nyonso baza mpe badécoudre na Kabila babengana bakanga pale mpepe babukango IDPS ezotendre la main à Kabila ezolinga dialogue national ezolinga sauver Kabila soki prouve balobi lisusu oyo afingi mutu soki IDPS baabakola bote tozolinga Tshisekedi IDPS tozosenga mpe na papa na biso Molo Mwanda basala déclaration bafamille nyonso barejoindre le groupe wana eza trop suspect parce que Kamere aza lokola en tête mais toki mpe na te tokanga na Kabila Kamere tokosila ne muke ezala un problème te donc IDPS très suspect toyebi te mpona nini. Alors na proverbe eza na mutu aza na bandimi lokola nga te na diaspora mobimba mpona wida mosusu aza na bandimi ebele soko tombe kende na Salomon kende na Didier Forme amalata kala na YouTube omonake na plus de 180 000 personnes balandanga donc na plus de 180 bandimi na monde entier yo peut-être tozotala l'église ya Mars aza na 20 personnes 50 personnes Soukou aza na 30 personnes na plus de 180 000 personnes balandanga donc na Congo na diaspora na le premier pasteur congolais oyo aza na bandimi ebele tala na ngele tokondo voyager na poto na wapi okota na internet na internet nde osomba billet avion hôtel ndako voiture ndenge moko sikoyo na pro na kati ya poto moto azoteya bien moto baolanda to eza proverbe naza na bandimi ebele koleka bato nyonso te donc bisolana si totiki yango alors yango moni police ezorespecte nga Google kutu esinese nga contrat baolofutanga ndenge mpo naza le mieux suivi chaque vidéo nanga par jour na le sel oyo mo 300 personnes balandanga chaque jour na le sel pasteur asalaka vidéo chaque jour mpe bato balanda donc ya pas match bobeta masolo wana te sport ya Maroc nazobeta mbote na Danse Benzoul na fils ya banunu nkolo ya kosala boya na grand monde mpo bafandisi idéologie balobi kuna bango tu balanda kaka sentinelle ya diaspora province de 30 ans de mokonzi ya bapasteur. Alors toza na époque oyo nzambe azoba mon serviteur montera il sera haut placé bamanigance nyonso makambo nyonso baolela na tv mpo bayoka bango batanga koma province ya province ezosala ngai ezokitisa bango bamama ebele babengi ngai na butu nalali te ti sikoyo babengi nga babi proverbe totiaki ba 1 pound na biso pa ya escro ya ngoma na ngongo bangi balibere mboka azwa mbongo wana apesa yango kuna na Kinshasa eta Fayulu ubie pa ya Gabriel Mokia bayoki abenga biso référence ke na baprove ke bapesaki mbongo parce que tomoni azosokipe na makambo makombo ya komba te makambo ya révolution azosokipe nango te nakomisi message yo kende kaka kuna opesa mbongo ekozala malamu bato na yo bayozela opesa mbongo donc ekozala bien maître Ngindi maître KGB maître Emma Kongolo na moto maître bazokebisa motu tu akobela liboma atelemela proverbe bana masina kingatani mpe njili c'est-à-dire tyango mobimba batindi message na wala lui oyo akomeka kosimba proverbe asimbi tyango donc proverbe akocreye incident na monde ko bana tyango bakobima bana kingatani bakobima bana lemba bakobima bana ya masina bakobima bana limete mpe bakobima alors oyo ezali jo mobiala nani naandileka ya breaking news toto jo mobiala na kobenga alors donc ozomona bapele ezoya partout donc bana masina bana tyango balobi oyo akomeka proverbe asimbi biso bato ebele bazotuna nga foto ya Sam Mpengo eza na partage na Facebook eske eza mbasu
to eza Ebola. Alors na yebite bino ba koyebi sango ba partager photo wana na ko répondre te na ba question oyo. Deux mamans balingo qui a ba sango ya mwasi oyo faux prophète Alain a vutaka na TV tant ba zaki ta boni ba nda ba maman za na bonne santé akoma wapi ba pesa biso sango na ye. Mutu nyonso to na sango maman wana bobe nanga parce que ça ba maman bani ba yeba. Dans l'Israël, pour la boya Moïse, la tikalaki lokola bapaya, peu d'esclaves, 40 ans sur l'Égypte, bokeba na proverbe, bokeba na ikanga, bokeba na Shabani, bokeba na Nzubila, bokeba na Moula, bokeba prophète du moment où va venir Sabino, chez moi, Moussou, groupe à papa, mais groupe à Besco, data PPRD, dans une bonne recommandation de la dispersion en Moka. Général Sonic Kafuta, et la père spirituelle nanga. Nzamba tingina na solo la ino na téléphone. Alors stopper zongela ye pour openi osinga na opemate ozo bonisanga na kati ebele. Général Soni ou asalanga ou abalisanga. Mais nzamba yesinga na yebisa ye a stopper. Na solo la ino na butu makamusu solo la père spirituel na TVT na yebisi ye dans la partie de la Kinshasa. Général Soni Kankenza Léopold Moussomo, Pascal Levan, et nous sommes au niveau de Métacolinata mon côté, comme Métacolinata mon côté. Bon, il n'a pas été dans la scène d'ensemble. Donc, le bazou de l'ensemble, et ça, le message de la pessimale. Et soutien à essayé dans téléphone. Et bon, on a combattu à Paris, dans encouragé Naï, et la lobby d'Apoïko Kita, à corriger ma faux combattant pour la Slatine de Liban. Alors, les Kamotozaki dans l'autre lobby, et nous surtout, etali biso yali toza na posa to mona bata idps babima bayelisa biso pourquoi bazotendre kanani Kabila maboko mpona kokenda ye na ba consultation oyo ezali kola kopesa ye susu vi namela kobenga pasteur Nzubila nayeba soki datu oyo bazotia bambongo bato ebele bazobenga impact mpe idéologie bamama bamitengisi bapapa ebele bakoti na mosolo bazotia bambongo mpona kolibere mboko eza malamu nabenga so paster nayebi te so azwa ngai nayebi te so nazwa paster Nzubila nayebi te nakozwa ye so nazwa ye so nazwi ye te tokosali alo paster okokobeta biso koturandi kuna ozoleka ndenge nini na ngwema mpo eza live bamama bazopesa mbongo bazoleka nini likambo te nazozongela yo nazozongela yo kala mingi te tozosala liaison bamama nyonso tokolobela makambo ndenge bamama bazopesa merci paster Nzubila nzambe apambola yo alors bamama nyonso bazopesa mbongo mpona libération ya Congo botia one pound mais soko omoni kokotia ebele problème ya te parce que lelo nazali na Londres mpona 2 heures du temps nakie na train nazongi na train bien que jeudi nyonso nazala na jeune prière tosali réunion ngai Nzubila biso comité ya crise ngai paster Nzubila paster du peuple na ekanga tosali réunion résultat bokoyoka ekanga koloba émission bokotuna yoleka mokolo nini ebeleka su te mpo tobandeli émission mobimba parce que makambo ya sike bakisami ifali nabeta lisolo pourquoi bazokosa pourquoi bazotia distraction na ntango toli tolibere Congo tout simplement parce que bienvenue na Ebola TV na Mars na ngoma baza bato ya PPRD bapesi bango mbongo batia distraction balina toza na biso na problème te bazoyuge ye kaka mpo alingi vi ya site te alingi mosala te alingi bakabela ye ba 200 300 yango ebebani babebisi ye na ngai pire mutu na ye me ngai nazotala ye te nalimbisi ye mpo nayebi ke bautilize ye nakosala na baintercesseur nyonso ya monde entier tobondela mpona bayina azonga ndenge azalaki mutu malamu azongela komba parce que kamisinga bayina azokumisa nkosi epuis na komba oyo eloko kamisina paster nkosi atindeli nga message apesi nga meme lisolo ya mwana mwasi oyo alekaki na mokolo odeni soki botali bato ya France bakomeli nga na liso ya Congo eza na pyramide mpe eza na aile de cyclone c'est-à-dire ezali site ya basataniste botala yango te e na ngongo tozoba mokolo site wana Zidane mwasi na ye abengani ye na émission tosali na ekanga nakobetela mino masolo na ye nakopesa mpe kombo ya mokolo mwana